I bring some mistletoe with me. Christmas is waiting for you. It'll never start without you, never start without you. Christmas is all about you. I see everywhere around the fairies of December. You, I see everywhere around the fairies of December. Oji mamacita, tu te demandes qui est de moi, de nous, pour toi je redescends moi ça. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers le meaning. Oji mamacita, tu te demandes qui est de moi, de nous, pour toi je redescends moi ça. Oji mamacita, en plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers le meaning. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la et je deviens rail. Quand je suis dans le... Mbote ba ndeko balandi chaîne na biso awa to tambola toza na pigeon to tambola donc tobaki avant to lakisa lupango to lakisa quand même tamo 30 secondes le quartier ndenge ezali bongo tokoma terrain comme ça air to bima pe tozwa image tokota nanu bo tobeta na solo voilà donc lupango to ekotala yango yo awa toza na commune ya Ngaliema précisément na Pigeon donc nde na lobaki liboso frontière entre Pigeon na Selembao donc il y a séparation entre Pigeon et Selembao le pont to ekotala yango yo ebandi place totelemi awa bon bangar nyonso eza na kati tina mur oyo ezomona na wana kuna donc eza morcellement kobanda awa place na uti wana tout côté tina mur bomona voilà donc ti la mur awa ça fait 7 mètres de largeur bangar nyonso eza na kati eza na deux hangars na dendaku donc eza lokwa 7 mètres de largeur balabala yango wana likolo toke tina sima bomona lupango yango bien ndenge ezali donc quelque part wana na ba fleur est-ce que le jaune wana ya orange ezali ki wana oui angara mibale oyo eza chantier ya 2 chambres salon eza chantier ya 2 chambres salon yango oyo eza inachevé donc chantier moni voisin na sima ndenge beta eloko na 6 mètres wana. Et puis à tout continuer place propriétaire à Fandi ndako ne yango yo eza pe 2 chambres salon on doit avancer toujours ndako à droite eza te yango eza na lupango wana mosusu déjà ba morcela dans le pont ezalaki munene ba morcelé par 3 donc bakati yango par 3 oetikali yango ezotekama donc awa eza place ba installation sanitaire ezali moni place ba moto eleka wana balabala donc so bimika mukie eza lokwa à 3 minutes à 2 ou 3 minutes ya Prince 24 donc okokotela na Pigeon na ndenga kananga obimeli Prince 24 soit okokotela Prince 24 novembre obimeli na Pigeon na kananga soit place ezaka Pelu Store dans la mbinza Pigeon wana a to poussana toujours to bima biso dans le pan eza 7 mètres sur 30 ndeka bomoni na chantier ya 2 chambres et puis nanda kwa 2 chambres salon oyo propriétaire yemoko afandaka wana a to bimi to solola et puis to laksa quartier ndenge ezali donc a to luka na frontière entre Pigeon et na voilà donc mkol pang yemoko yo azali yenda oteka lupango na ye bomoni alati sengle a to sola na ye mwa explication mike po to kende donc liboso lupango yango bomoni ba moto ndenge eleka donc so pusani place parasol wana ezali
pusani kaka mokie ndako ya mona liboso kuna prince eza wana. Donc mais tozobimela na ndenge ya pigeon nde kaka tokotaki ndenge tozobimela po tozokita bilo mosusu na kati ya pigeon kuna. Donc voilà awa tozopusana déjà tobandi na biso daya kokende moni bandako ya kitoko mbala moko ebandi. Donc voilà bandako ya kitoko ebandi baclôture bien mbala moko. Donc lupango au 7 mètres sur 30 na ndako wana batiango $32,000 à discuter. $32,000 à discuter. Donc tomekaki ko discuter na ye mais tobandi yango bongo oyo aza intéressé numéro eza wana obenga biso tosolola. Lupango ezalaki morcelé par 3 etikali parti à 7 mètres sur 30. $32,000 à discuter. Frontière entre pigeon na Selembao. Donc côté là na 24 novembre tout comme pour côté là nzela auto zongela ya pigeon awa na Kananga. Donc voilà un peu le pan ndenge ezali ba document tout eza en ordre, le pan eza sans problème, marambutu eza bien. $32,000 à discuter. Oyo aza intéressé bengi biso totala lupango to solola elo nyonso ba sololaka. Donc voilà un peu na bandeli prix eza $32,000 à discuter. Dimension lupango eza 7 mètres sur 30 na ndako 2 chambres salon habitable et puis na chantier oyo wana ezali il y a 2 chambres salon nanu esiliti 7 mètres sur 30 eza à 2 minutes ou 3 minutes il y a macadam. Donc wana to kabona awa po to ta derrière ana pigeon to linga tozwa moto po to zonga na biso bureau. Donc bye bye. I see everywhere around the fairies of December. Ah oui. Papa, maman, cher, honorable, chère excellence, votre satisfaction est notre devoir. Voici la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en RDC. Pour la vente, l'achat et la mise en location de vos biens, meubles et immeubles, contactez l'agence congolaise de prestations et services. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une concession à vendre partout à Kinshasa. Veuillez nous contacter. Attention, ce n'est pas fini. Vous voulez aussi acheter avec assurance et sécurité ici à Kinshasa? Veuillez nous contacter. Appelez-nous au plus 243 85 277 96 30 WhatsApp et appel. Et aussi pour le service client, plus 243 97 67 40 682. Nos bureaux, nous sommes à Kinshasa, Gombe, Gare Centrale. Et aussi, n'oubliez pas, nous sommes à Kinshasa, Ngaliema, Mimosa, Rond-Point, Brikine. L'agence congolaise de prestations et services, la solution rapide pour toutes vos activités de transactions immobilières. Kinshasa papa mama solution pour na koteka mapango na bino na lombango ba concession pe ba terrain na bino e monani agence congolaise de prestations et services la solution pour na koteka lombango na lombango yo moto oyo ozana ndaku ya koteka terrain vide ya koteka pe concession ya koteka olingi oteka na lombango pe na ba condition ya bien contactez agence congolaise de prestations et services Yami Balé olingi pe osomba ndaku terrain to pe concession na